toujours vivre le bien TV, Billy le Kamaloba Naibele. TV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Kabila na batunaye nde baza ko bloquer pona tata mokonzi ekolo asala musala malamu te. Mais lokola bazanga soni batindaki batu na bango na bamedia. Oh, c'est Kabila qui bloque. Lelo Kabila atikela bino. Non. D'ailleurs, Kabila wa bandaki ko bloquer tango tozana na coalition FCC cash. Na Kabila azali banda aza plus mauvais que kozalaki na ye. Ezabona na ngai na bisaki bino awa boye bango sauf que va changer qui méthode de fonctionnement na bango bande kona ngai na bisaki bino awa il y a 2 semaines passées 3 semaines na bisaki bino que guerre au bozali komona eza guerre ba imposer tata mokonzi ekolo pona bambongo nyonso ya ko bandozwa ekende kaka na bitumba wana asale la population eloko moko te nasuka bayebisa bino ke Félix Tshisekedi oyo asali nini ndengo naza koyebisa bino na poko lelo boyo ba scenario bomonaki ndeko na biso asilikaki pona bakare minye na ye oyo nayebisaki bino ke Corneille Nangaa ayaka kotala ngai ayebisaki nga ke naza frustré pona bakare minye na ngai koza kolanda ngai batu bayokela nga te mais naza koexplike bino na pokwa lelo boye bino batu boza na distraction bainfiltre bino bakoteli bino batu na kati na bino discours ekomi kaka oyo eza manda asuka oyo eza manda asuka nana yebiso ke eza manda asuka sala naza koyebisa bino boye bona na ngai inekesi viva naza koloba boye à quel moment oyo nalobaka naza koyeb ce que je vous dis ici nalobaka yango sans mâcher les mots komona na bino batu eza ndenge moko na oyo ensemble te Félix Tshisekedi est victime d'une injustice de la mauvaise foi oza kolanda ngai napesaki bino exemple oyo nalobaki boye yo ozana mbongo ozana mwasi na ona bana mibale baza kobela salaire na ezaka $1000 ovivaka na bien na bana na baza en bonne santé mais ceux qui bana mibale baza kobela maladi oyo baza kosoigner yango eza kosila te train de vie na kati ya ndako ekosala nini ekochange lelo malgré bonne volonté na bonne foi ya tata mokonzi ya ekolo. Là, je m'adresse à vous, les membres de mon parti, les membres de notre famille politique, Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes très distraits. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. Bana ceux qui me parlent de ça, aux autres salaires à $1000.
moyen omene vindingo menakana bango tango baza monde santé ezate. C'est la même chose na situation tozana yango. Ndeko Tshisekedi mbongo nyonso eza koya. Ezo kende kaka na makambo kosomba manduki pona ko sécuriser bandeko yo bazana est. D'abord pour votre information. Kabila ndenge na minute ndenge naza ko yebisa bino. Akima mboka adimana ye azaka siko hotel. Pour vérifier na deuxième pour atika trace moko tek adimana ko bata ma puisque Gero eza ko sale makuna, c'est lui qui est derrière. Vous avez le ngai na yeba ki yango. Sikoyo bato mama même semblant e ba auto zana bango baza ko sala. Oh non, ba jeune ya pe perdre na za ko ebisa bino ke ba lobi vérité te. Ba yebi makambo ngo ndenge za ko salema. Tokani malamu. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre. Raison pour laquelle Kobimanaye a signalé qui que à se prononcer na immigration na biso adimana ye na nenga ya kobatama ozako na nangai yango sikoyo mazongeli place wana ino bato boza koloba o Félix Tshisekedi azo résoudre problème ba congolais te. Félix Tshisekedi a la bonne volonté de résoudre tous nos problèmes ozako nangai mais quel oyo batieli Rwanda o basala kasambla we bunagana okipe tunaka yeke yo zase na dikamwa bunagana wana oyebi yango te bozakona nangai basali nini nde esika na koyebisa meme bandeko na biso mosusu basali formule ya AFDEL rénové bozakona nangai bazwi étiquette batie nanga wana yo zala liboso Ndenge batiaka Laurent Désiré Kabila. Mais le reste c'est Paul Kagame. Vous avez la nangai? Vous avez la nangai? Bino bato boza ba mourir à ba réseaux sociaux. Voyez bien que réseaux sociaux les lots et yé pona pour détruire ba Congolais na makambo ebele. Bolanda ki réseaux sociaux moko oyo. Bino nyonso awa ndenge nazana bino. Voyez bien très bien que nous avons un territoire Yamiabi. Vous étiez chez moi, na famille Nangai, na village Nangai. Voyez bien. D'abord, je ne suis pas l'aîné de la famille. Mais au moment qui mercenaire, moi, on va recruter, aya l'opikeo, Kabuya, Azangolé, Mamanaye, aya qui n'a zéminé Nangola. Mais si j'étais l'aîné de la famille, les gens pouvaient croire à ça. Après quelques jours, balobi oh, Kabuya tindi ba assassin, bakeko boma mwana mwasi wana. Et puis si toi du ministère qui biloko wana, si tu as Rwandais. Ozako na nangai, si toi yema pas mercenaire o bazwaki, lokola mona ke likambo ekomi makasi, po ba comment continue ba message. Kabuya doit répondre de ses actes. Kabuya non, Kabuya zala ka consente. Finga ye na tongo, finga ye na pokwa, ako perdre loko moko. Voyez bango na pokwa ya lelo. Batu oyo baza ko bloquer poto avancer te. C'est toujours Kabila avec sa famille politique. Vous avez la nangai? Tango tozalaki na bango esika moko, babande ko sala yango na mwa réserve. Siko bamoni ke Tshisekedi akomi ko marquer ba point. Allez, ba télévision 23 na bango wana. Tango bamoni tolobi non, c'est les Rwandais qui sont derrière balobi onanga yakao. Na makamuno ya kare minye ndengo za nakanda tokende kaka oza na liboso. Pour na kake baza ba civil ba inconscient ba yebi makambo ya guerre te. Tala ndenge bala yeso mona militaire azotambola ndenge bazotambola wana. Non. Vous comprenez avec moi que baza batumoko c'est Kagame qui est derrière biloko wana. Puisque Kagame est en train de dire ceci. Makambo wana na yebi yango te. Po bawo ba sous-estima katata mokonza ekolo ko betele maboko makasi. Ba oyo toyeka na malamu bolongo na ba distraction wana ba oyo bayebi arrogance ya Kagame na interview autu kwa coordonner na Jeune Afrique mais aza kolela lobi nini
Oh, Tshisekedi a séduire le président Nyonso Mokili. Tshisekedi a séduire le président. Le président wana va revenir à la raison. Dans le bitika koi babiloko ya Tshisekedi. Tshisekedi azate kofongoli nzungu. Oyibi musungi na ye. Tshisekedi akoloba te. Siko démarche na bango ezani. Balingi soki bakoti awa. Baboma lisusu basoda na biso ndenge basalaka na 17 mai na kotinda bango na Kitona. Yango nga na kotuna ngo lelo boye. Basoda baza kosenga ke ba rejoindre bango. Po baya koboma bango ndenge basalaki. Basoda na biso baza basi na bango te. Baza kobunda puis basi na bango bakondima batika la ba verve te na bato bakoya bakangi bango bamemi bango na Kitona. Po bakende ko bazone sera biso chef d'état-major ya ba Rwandawa. Boye bango bien que biso toza attaqué na ba Rwandais. Vous avez compris? Batunyoso bomoni bazawana, ce sont des étiquettes. Vous avez compris? Vous comprendre ngo banda na pokwa ya lelo. Tata mokonzi ya ekolo, banda premier jour na ye. Bolo na distraction na discours ya o, eza dernier mandat, eza mandat sou. Même episode eza mandat sou. Même episode eza mandat sou. Na ningi teke il peut se vivre ndenge bomesana ko balusa makambo ngana za kolo na ningi teke bokende lisusu kabu ya lobby baza ko réviser constitution ngana lobby bongo te boza ko na ngai wokanga na mitema na mitema na bino boye situation oyo tozana ngo c'est toujours Kabila qui est à la base ya makambo wa. Bien parlé mon général. Boza ko ngai batunaye baloba Kabila abimaki mokolonini bakene na DGM wana ayebisa bino DGM ya wapi oyo enregistraki départ na ye boza ko ngai ayebaki makambo nyonso eza kosalema nayebi lobi bakoloba oh non kabuyaki na lobi je confirme ce que je vous dis Kabila abimaki asignalaki même place tala ayebaki bien que batunaye bakosala makambo wana ye tala naza koloba boye il ne peut se vivre ce qu'on naza koyebisa bino vérité ya likambo wana ye il ne peut se vivre il ne peut se vivre Kabila asengelaki bananga wana et pas un dirigeant africain moko boye pour appuyer bango avec tous les moyens logistiques et financiers. Vous avez la nangai, bino boti bolongo na ba distraction na bino wana. Botala ngo bien.